Bonjour. À votre siège, je vais arriver à Paris. Merci. Salut London. Ladies and gentlemen, we did not reach our parking stand, so please keep sitting with your seatbelt fastened. Thank you. On va donc de Mama wa taifa ejika. Lelo bo demander ba photo ya mariage ya mama si. Ye kutu mobali na kamataka loboko na ya musapi alliance publié. Bongo kuna. Bo femme légitime bo benga ka eza femme légitime yani. Eza par rapport à quoi? Tolali kaka to bengi femme légitime ou bien je ne sais pas. Mama wa taifa ejika. Alors, peu importe au mot qu'il est koloba, mon pas kotika la légende numéro 1. Ezana ba question belé ya kaye langa. Jika Jika. Ezana tina kutu tena répondre à ma question parce que vous le savez bien. Mama wa taifa ejika. Chose au contraire avec Mama Si. Makambo ebele o etali vie privée na ye muto alaksango za mobali na ye. Ye moko alaksa te. Azala peine a besoin olaksango te. Sko alliance o Mama Si alakisi wana. Eza ya libala te. Ya yo na kati ni Mama wa taifa ejika TV. Bonjour fidèles téléspectateurs, Balandino sur Jika TV News. Balandara biso mokili mobimba tope sibino bonjour, bonsoir par rapport ya Herbe Kolanda biso. Bienvenue na Jika na émission na biso to le belanyoso na pesi ba fani tout ya mopa o mokonzi mbote pe losako na bango bipai bazali. J'espère bien que nous bozali bien. En tout cas, le vrai de Mama Si tope sibino bambote ebele toza kozala que no bozali bien. No lenge moko biso pe tozali bien, bino pe bozali bien. Tope si pe Fabrice Mande mbote na sima ya caméra balosako na epe ba ingeta na ye na musala kitoko oyo azali kosala na sima ya bilili matondo mingi na batutu oyo balingaka mopa mokonzi bazali ko soutenir ye bazali kozala wana pona ye ya koloba mingi ezali te topesi bino matondo pe topesi bino merci ebele makasi koleka. Alors tozali ko continuer na maloba na biso to banda koloba keno bakanisaki que bakoki kokweisa lion ou azali roi ya Zamba. Mais bayebi te ke Zamba ba contrôla kayango et pas ya yemoko. Mais ekomeli bango pasi bakweisi ete. Nde tozolo baboelelo toza vendredi. Émission na biso bolanda ngona 20h heure ya Kinshasa. Donc lobby samedi mopa o mokonzi couple olomide et longona Mama Si la reine mère. La mama de mama bakozala bongo na festival international Africa musique na London mboka ya madame la reine Elisabeth bakozala wana pe bakose produire ndenge esengeli mbala ya liboso Mama Si akendaka na ye kande na zolo ba chaque jour akendaka na ye mais ekozala mbala na ya liboso a se produire liboso ya bafani na ye to bafani ya mopa o mokozi bafano to benga ka ba vrai ya Mama Si to benga bango ba team love ya Mama Si to benga bango ba livre ya Mama Si to benga bango ba sous-marin ya Mama Si to benga bango ba soda ya makasi ya Mama Si bana ba kombo ya makasi to benga bango ba mille pati ya Mama Si balingana bango na mutu na bango te soko simbi ozala mal à l'aise o mela mai te pe okope mate eza bongo. C'est de même avec bakofi fil na bakofi tout ya monde entier ya kilelo pe ya kikala balinga te na mopa ona bango bazaka toujours présente na makambu tout leader na bango asalaka bazalaka wana bamonaka batalaka baobservaka nyonso elekaka et puis bazalaka sima ya mopa o pona ko soutenir ye. Alors peu importe o mokili koki koloba mopa okotika la légende numéro 1. Ezana ba question belé ya kaye langa. Jika ezaka tina kutu tena répondre à ma question parce que vous le savez bien. Vous le savez bien. Mais ce qui me fait mal na o etininga que non, les loto partager sous une émission na biso za que comment na lisusu botombo li alliance ya Mama Si ba te pele va se poser question que non comment si Mama Si a kotombo l'alliance et pourtant a balaté.
Congolais, toi n'a pas problème. Na lobi toi, toza. Donang na mo pe na kati parce que naza congolaise. Toi n'a pas problème. Moi c'est à cause de là. Mobile mo alingie makasi alobi non, madame. Pour que mututu ayeba ki oza yanga. Nga nazo honorer. Et chose au contraire avec Mama Si, makambo ebele o etali vie privée na ye muto alaksango za mobile na ye. Ye moko alaksa ile ote. Azala peine a besoin olaksango te. Sko alliance o Mama Si alakisi wana. Eza ya libala. Eza ya libala te. Ya yona kati nini. Eza ya libala te. Ya yona kati to keleka na ndenga malamu kaka na ndenga bien na ndenga mabete. Eza ya libala te. Ya yona kati nini. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te fait mal? S'occuper na makamula yo, s'occuper na bato olingaka, zwata ya kobanda kolobela bato olingaka, zwata ya kopuse bato olingaka bake liboso, zwata ya kotindika bato yo olingaka, pe opreferaka otindika bango bakende liboso, zwata. Est-ce que se forcer? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, batindika kaya kende liboso, zwata ya kolobela. De la même manière, on zwata ya ko cracher. Si Koffi Olomide ou si sa femme, c'est de la même temps, on zwata wana, o lobela bato lingaka, bato soutenaka, bato oemaka, bato lobarakeno, je suis là pour vous, bato lobarakeno na zawana po na bino, bato lobarakeno, en tout cas sans vous là, ngana rosa lelo côté, zwata wana, o lobela bango. Pour ne pas oublier que non, mon pas depuis mois de mai, Platinum Maison Nanger, mois de juillet, Platinum Maison Nanger. Vous avez tout fait, mais vous n'avez pas réussi. Lelo na komo yo kanzembo moko beta na 2022. Motonanga bwa kisinga motonanga tala. Koffi na ba biloko moko. Lelo soko ke na TikTok. Yo moko zo mi poser question phénomène nini ozongi lisusu. Boye bisanga nzembo ebeta bazongisi yango dans le vide. Parce que eloko wana zo kipete. Onga nani, onga wario, onga yaya obetango parce que je challenge. Nani pa la musengo to ebite. Parce que Koffi Olomide na babilo mo ba beta ceux qui yo moko otali olobite oyo eza génération en génération. Bambula na bambula. Babilo mo balobarakeno eza babilo moko indéterminable. Atabo salindengeni ekosila rate ekozalaka wana pona libela. Bokenan ko kanga challenge wana ya mutu nanga obwa kisinga. Mutu nanga onyokolinga bokanga ngo nam. Boko kango te parce que mutu obwa kaki yango a même pas fois na Koffi Olomide. Alors que lengi suite à la réalité azana ngona ba problème azana ngo alobi te wallahi nga penza esengela sani na betelo ko mutu nanga bwa kisinga e pesa mi pepe si o eko pesa bomo na TikTok eza inondé Platinum ezo bouger TikTok ce que bino ozana système so bo miselo Katan bobimisi wana ndeza. Soki ka mwa mikolo mwa tan elekipi elimo lokwa mungwa. Bokoyoka yango te, bokoyoka lisolo te, bakobeta yango te, bakolobelaka yango te, c'est fini. Soka eloko ka ebimi kaka soki déjà c'est fini histoire pe sali nini esili. Oyoka ta place ba beteli lisolo ya eloko wana jamais. Voilà la différence entre vous et Mopa Omokonzi. Voilà la différence entre vous et Koffi Olomide. Voilà la différence entre vous et les King. Quadraman Songambeni. Koffi Olomide soit bimisi eloko. Et ça peut être kala. Pona libela. Eloko wana bayoka kango. Eloko wana babeta kango. Eloko wana etikala immortel na mitu. Yaba fan na bandulemani. Ce que ça komi na ba coin wana
yango etinda bino bo raisonner qu'est-ce que nous pouvons faire to boulele to penser comment to ko éliminer comment vous avez échoué. Vous avez échoué. Soit fandi penza boy au boulé. Nana se rappela aka le loko moko ko boya luba via mystique. Pona posa kaye 48 oyo kaye moko mutu abeta mer kaye moko. Ya solo mer kaye moko. Mutu musute mer na ngai via mystique. Vous comprenez? Via mystique. Eza côté mystique wana ndele lisa banguna na ye. Côté mystique wana nde chaka banguna ne mal à l'aise. Côté mystique wana tango bayoka ka son ya Koffi Olomide bakoma kolenga bakoma ko trembler. Banguna ope baza combien? Pour le bateau yo malamu kutu Koffi azwane bato te a travailler kana bato na ye. Le bateau ba koma de l'autre côté. Eza bateau Koffi ba produit fabriqué à Koffi Olomide. Bateau Koffi apesa bango chance. Bateau Koffi apesa bango makam. Bateau Koffi apesa bango lumière ya kozala. O baloba lumière zala, lumière ezali. Lumière zala, lumière ezali. Voilà. Bateau penza Koffi apesa bango lumière ke lumière bima ozala, lumière alobi ngayo na ozala. Bango ne bazala de l'autre côté. Bango pende ba koma ko bimane ti ba sala ne eloko te. Parce que monto abimiso ayebi déjà comment ko sala yo. Mais sota li ya kupa Koffi. Azane ne lo wa mutu te. Azala ka pepele. Na ye na quartier la te mobimba. Na ba musicien na ye, na mama si na ye, madame la femme légitime de quelqu'un na ko na ye. So lelo bo demander ba photo ya mariage ya mama si. Ye kutu mobali na kamataka loboko na ya musapi alliance publier. Bongo kuna bo femme légitime bo benga ka eza femme légitime ya ni. Eza par rapport à quoi? To lali kaka to bengi femme légitime ou bien je ne sais pas. Ezala bien ko beta li solo ya pa baninga, mais ezala pasi comme mali solo wana ko komisa ngo epa na biso. Est-ce que vous comprenez nga? Ezala pas si comme mali solo wana ko komisa ngo epa na biso. Mais ce que c'est pas baninga ezala bien. Mais ce que c'est pas na biso e koma passe. Ya onde to préféra makamba batu to beta te to beta ya biso moko. To komisa ka to koma ko beta makamba na bino so bo beti ya biso muke nde to komi ko beta. D'accord? To koma ko beta makamba na bino so bino bo beti makamba na biso. To kamati makamba na bino to komo beta ngo mwa muke. Ma réalité, toko beta makamna binote. Blague à part, toko beta makamna binote. Ça c'est la pire vérité qui est là. Toko beta makamna binote. On a se trompé. Entourage na binonos. Isa bateau yo, mon pa wa fabrika. Bateau mon pa wa paie sa vie. Bateau mon pa wa sa chance sa vie. Bateau Koffi Olomide fungole la ba porte. Bango pende lelo ba koma nakati ya lisanga bonganga pour détruire Koffi Olomide. Nakati ya lisanga bonganga pour na komisa mopa na suka. Kolakisa mokili ke no mopa wa zai lo côté. Mais Dieu est grand. Mopa zara toujours na sommet. Bango bazala toujours na se. Ataba mati ataba kiti. Mon père le kakabango toujours. C'est pour cela aujourd'hui, baza ko tourner tout autour. Il y a loko moko. Songa jika na ye na fandi avec honneur. Bon comprendre que pas na biso tozanga malobate et pas na biso tozanga actualité te. Donc on a droit à quoi expliquer bino que demain les gens d'Afrique, les gens de RDC, les grands formateurs, les créateurs des rumba congolais, l'homme le plus fort de la RDC, côté musical, à cause de produire lobby à Londres, ban à Londres, réveillez-vous. Ban à Londres, il faut être debout. Les sous Nicolas Mouninga,
protéger votre leader et être là. Parce que mission échouée, le vieux Rambo a gagné. Australie tombée. Maintenant c'est là-bas et après on va rentrer. Bah projets ont continué. Avec Kofi Olomide, il y a toujours des surprises sur surprises. Vous pouvez parler, nous on sera là pour soutenir toujours Kofi Olomide. Ensemble avec Quartier Latin et notre la reine Mamassi, la big, la maman des mamans, la maman de tous, la femme selon le cœur d'un homme. Et ça c'est la pire vérité. C'est moi Jika qui dit, c'est moi Jika qui dit. Ce que ça lui passe, mais je vous dis, on doit soutenir notre star, on doit soutenir Basta Otolingaka. Et qu'on pèse sa bango chance. Et ok, liboso. Et ce que mon moto yo lingaka, azani singo, yo pezalani singo. Merci beaucoup mes étoiles, merci beaucoup mes abonnés. Je vous aime, je vous adore. Et ça là qui a synthèse et amouké pour que demain, tout ya ko analyser na ndenge ya moulaï na katia live en tête reposée. Je vous aime et je vous adore. On se retrouve à demain na live. Rendez-vous à ne pas manquer à 20h heure de Kinshasa demain samedi. Aujourd'hui, abonnez-vous massivement la famille. On s'est dit rendez-vous à 20h. La famille, nous sommes capables. Rendez-vous 20K. Otozana on besoin, on va frapper et on va arriver. Photo bêta 24 toleka ngoto kende 25 toleka jusqu'à 50 parce que biso la tozan équipe tozan côté équipe pour la rater chance to pona côté pour la rater côté la biso zaka côté ba champion. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye.